Elema bondela Tolo nase Mutupe na moi Olemba te mama Elema bondela Isika nyonso zali. Ah? Lelo on dit hello ni ma belle. Alors, quelqu'un s'en va passage dans le nom. Ça me semble le canal à pas tout ce pays, la plaisir, ils vont partager. Souvent, tout ça, l'analyse que l'armée est en décembre, on pense en avoir fait. On a vu ce l'air à bagage en petit, il a fait un. On peut pas dans la boire, on l'a demi année, il a fait un. On a un moment où il a sur ces décembre, où il a sur ce bateau, il va pas penser à la volonté. Il a fait la barre, il a Simbi, à interpeller, on ne va pas penser à la barre. Dans mon lit, tu es là pour lui, tu es là pour lui, bref, pour lui, tu es là. Il y a un prince, tu as Pierre, tu as un peu de sur la Nikaki. Et il y a par exemple les ceux qui sont sur le côté. Il y a un mètre, tu vas sur l'eau. En tout cas, merci vraiment, nous avons pas de considérer que nous sommes là. Nous sommes déjà, nous sommes fait la nuit à Awa. Nous considérons que nous sommes vraiment nzamba kuna ndani de kwaza ni bana kuna nzambe azonusele ya mingi nzamba kwa mingi kalishwana ya kode ya kusunga ya kode nzamba pambole vraiment mingi biso afena la compassion la bande secrétaire avec elle pour expliquer bien la briefing ya busani zotambola awa toza na 45 orphelins compris ma bébé mibale nazotanga par la triste seigneur na école ya humaniste eza profite na gratuité na bito bana primaire baokenda bango fele ya humanité secondaire et tozose déployer malemalembe parce qu'on a un partenaire officiel partenaire tofonctionne kaka na bapropre frais na biso et beaucoup plus na bapartenaire oyo evite momalamu ndenge moyeboye ye bana oyo bayebi pe bisoki na bango alors nzambe apambola bino vraiment apambola bino na likanisi oyo bana bino baza na bango dégere na bango atango babiso bake classe bango ya to batongo bake classe pe bazomokoma deja babela mati na bango moke bake bake classe liboso mituna bapression kilisite mpe na bino tolinga tofongola wana bootia toloko na kati loza na kati ebaki te eza logique te tofongola juste tomona kana biloko eza na kati kaka babosala kayebi cifre mayonnaise spaghetti
eza thé, eza ba biscuit, mayonnaise, spaghetti, on a la glace, pastille ezali. Oh, puis ça lui soigne aussi. Là, c'est pas bon. Là, c'est pour les tout. La brosse, la soda, des conserves. La pique et d'anis, le savon. Ce matin d'ailleurs, je me suis dit que tout le monde a posé ça. C'est un mec qui est le père de l'orphelinat, alors qu'il déjà du mal avant. Tout il va pas mourir en cas de papa. Nous avons un petit côté. Facilité. Je suis na papa mosusu aka na bana misato 5 des fois baloko ambete yima kelele yo ndimi na engagé wana ndimi charge wana eza wa moto azwi par nzambe nzambe azwa par na yo amona mpe bandeko nyonso baza nzinga na yo bazosoutenir pour que mosala mokende liboso asili ekoleka bandeko mosusu mpe baza partout oyo bakanisa mpe kosunga orphelina oyo na malamu oyo kolakisa kaka nzela na nsima na biso mpe bamona balanda ezela komwa malamu. J'ai madame. C'est j'ai ma voix. J'ai madame. Ce qui est essentiel pour vous, que la communauté, que la soit éduquée et disciplinée. la montée à Ponabino, l'église de Mino Zanini, vraiment ébélé, surtout bakisi, même maladie qui l'a karaté. Ah, tout ça, on va produire pharmaceutique, surtout les combattants qui sont là pour la facilité, on tient même ma tabakisi, on a produit pharmaceutique, tant qu'il y a Kaïsa, le Bernana, sur la biche vraiment ma caisse, on a pris des soins. Parce qu'il y a une équipe, on a appelé la corps médical. Au bas, on a fait ça, on a pris mes soins. Donc, tu as un avantage, ma casse, tu as un produit, mais
même attaque une heure qui na centre de base de l'hôpital des Antilles. Moi, on a un cas qui appartient à moi. Le soin tient se rétablir. Les témoins il y a qui a un problème à hernie. Il y a hernie vraiment. Pourquoi après tout ça, moi, il y a qui ont un premier soin. C'est ma coquille qui est au monde. Il y a un aiguille. Voilà. Moi, qui a hernie. Mais moi, ils ont quitté. Comment qui s'y voit, ils ont quitté. Ma premier soin, ma calme. C'est une zone qui est ma mon année, bon péré, ballon les hernies. Donc, c'était ma casse vraiment, surtout dans ma kissi, collé à bas dans ma provision, les moments où donc, ma provision est embattée, collé dans ma voix chaque jour, dans ton programme, il faut baser un petit déjeuner. La pourquoi sous base donc, tu as vraiment provision pesante à terre, mais cause de la banque à Bindile, à Tabaloso, à Massango, à Roloco, à l'imam de base, et cause de la banque, la banque facilement. On a tel comme on a fait une banque, c'est tout le bazar de l'humanité. Ce motel est sur la Falvi Yaka, Falvi bien Yaka. Il est let's go, Kaleboya, Bangoba la primaire, Félix. Il y a un secondaire, humanité, 7e de donc, Minerval, c'est le billet au foot, partenaire officiel à Zaki, religion féline, ma cotisation, ma membre, les ont fait fonctionner l'ISO, les toujours c'est des billets pour longtemps, mais aussi vraiment ma comité à ma lame, ma partenaire, ma tonza, ma pesa, ma monté, ma wana, il y a contacter Pémiso, pour combien biso, combien biso. Na plus 243 81 60 61 970 plus 243 81 60 61 970 le numéro on a sur la bengi biso bozofena la compassion oko sous ma classe à bana oyo même ata ici quand on vend à to louer to ba locataire même loyer ça parmi ba difficulté na biso parce que tout faut à chaque mois courant mai. Alors, le corps partenaire officiel à Zaki, allez-y comprendre. Contribution à ma camarade, les deux ans, nous savons pas ça, nous ne sommes pas cité. Donc, nous sommes dans le magazine, nous sommes au début. Alors, nous sommes dans le cas de Sungi. Les Kobaza, les Bandamoka, de gauche à droite, dans l'église, partout, à Tamitia Malam, Kolia, on a tassé mon ami, Banaba, on s'est payé la macasse. Banaba, la base à la propre, le quoi, Banaba, la mission. Vraiment, on a tant de besoins. Mais tu sais kaka isungi ya Nzambe moko simba mitema na bino epa iluza nde bana ko contacter biso ko approcher biso kila sur sans molimo nani akofuta ngoe musalo yo sambo Nzambe na kolia dongo nandimeli yo natinga myo libela. Voilà, Galop Mesgal Neftali, la casquette de la presse congolaise, on dirait qu'elle est trop 100% Jésus Balobi. Tout ça toujours dans le cadre de visibilité, dans le cadre de compensation. Ceux qui m'ont malam et salama, ceux qui bana nzambe bazo manifester qui bon nzambe na bango kati na bon nzambe pourquoi pas tous les kaka tous le belakabino. Donc le lot est qui journée mon corps préparé par notre frère artiste pasteur apôtre Nzao. Zoaki bongo likanisi ya kokita na orphelinat akabola 100 francs nae na ba orphelin akabola 100 francs na bana bitike bana oyo ba parents basundula. Ya moment to kitaki bongo na commune ya Bumbu ensemble na caméra na biso ya tourner 100% Jésus pour toi accompagner ndeko na biso artiste Nzao. Na sibino moko bolandi na bilili bomoni ndenge nini makambo esalamaki message oyo coordonnateur ya espace orphelinat oyo la compassion à lobby tokokabona bongo te son keto zwa avis ya ndeko Nzao parce que yende mutu azwaki likanisi wana na ebité si il était touché par le Saint-Esprit to ezalaki poussé par une personne pour akita na kati ya isika oyo ndeko Nzao apporte Nzao bandeko bazolanda biso bazana besoin salutation na yo. Oui, na pesi bango mbote na partout dans le monde esika bazolanda
apôtre Nzao, le pasteur Nzao Oyabino. Donc merci na ma message, merci na ba encouragement, merci na nyonso bosala pour que vous souteniez nga de près ou de loin na ba conseil na nyonso. Et na vraiment reconnaissant ceux qui ont qui occasion té ya ko le bonabino bonne année, ils a la occasion na le bonabino bonne année et na linga bino nyonso. Merci pour ma conseil, ma critique, nabino, les autres indicateurs, tout ça la sous malamu koleka. Donc voilà, les autres en orphelinat, je crois. Gaël a expliqué bino, tout est qu'à kokabole à moquer au tuzwaki, na ba orphelin, donc on peut pas bénéficier d'un donc voilà. Pasteur Nzao, notre question est la suivante. Tout le monde bâton et l'équipe a fait. Tu dis que la fête des bateaux ça va orphelin pour pas payer ça bon moi dans moi quelque chose moi l'autre pour pas fêter dans ma fête mais yo venant au Monica que non il fait la carte journée le mois de janvier. Pourquoi cela? Bon, au Moni tout un problème mon corps. Bateau mi ba kan ça va orphelin balia na bonne année. Bateau mi ba kan ça va orphelin balia kana fin de l'année. Bateau mi ba kan ça va veuve basunga bon ka so ki ane komi na suka. Tout le monde kwana na makanisi na biso. Baza batu bana doit kolia chaque jour ya olata chaque jour ya rozala nation ya malamu santa malamu chaque jour. Alors tokoka okanisa bango na bonne année de le fête ici tout en décembre. Nazaki venu interpeller que non, il faut tokanisa pe bango et na lisungi ya maman Brigitte na Liège. Alors bino pasenzao memaka mukumba au commissaire toujours carton wana et na biloko ya rolia. Tu es représentant pour la bango pour sunga pe bango. Donc baza wana bana pour ça bilo nyonso je crois batu ba yokine balobi autopesi eza moke o pezo za ngezebele. Donc to cause la ka fêtité na décembre peut to kanisa li bango donc voilà. Pasteur Nzao koya na yo tant que mosala nzambe na kata orphelinat et lokoni pena itike na kata orphelinat o komona bana ndenge bazo vivre. Lo pas chez Ali na bandeko ba otikara bana parce que na orphelinat ils en a battu mususu mon aboti selon ndenge président ya orphelinat à lobby aboti akufi batu maboko lambana bazate moi na bazate soit bana ni ba mbazu ba otika na orphelinat ba mbazu charge wana hôpital a pesi ba ngba bokola ils en a battu mususu pe na yebi qu'ils ala pas sundoli moi na bébé akimi beblo moi bongo alors na bakaya ndengwana on peut ça conseil na bandeko ba Hollanda ko boka mwana te pona pasi ko boka mwana te pona souffrance parce que souvent bano ba boka kaka bazala ba konzi oyebi Moïse tanga botami maman la bango lingaki kutute mais maman zaki na choité lokola bandeko senga loi batiaki ba boma ba garçon nyoso ba botama ba israélite parce que ba égyptien ndeko banga so ba se multiplier ba comme fort à la longue ba combattre bango loi zaki mwana nyoso mobile ba botama n'époque Moïse faut ba bomae. Alors maman Moïse a bomi mwana na ndako ti akomo banga bia so ba okuta mwana na ndako ba bomae azi mwana amemie pembe na mai pembe na mai wana ba okengele na musika mwana pharaon ya mwasi aye ko sokola amona mwana na Moïse amemie na ndako na bango nde Moïse akole pa pharaon o mona ke Moïse alaki lokwa mutu basundolaki nzoka ye mutu otelema abundela Israël mobimba pe alonga donc bano bobwaka ba Moïse. So boki Moïse na yo un jour là et comme trop tard ah so na ebaki muto négligé tam suyem dans la président mboka tam suyem dans la ministre mboka tam suyem dans la nani na mboka tam suyem dans la pasteur prophète prophétesse du coup totika kobwaka bana so zangi luka to basunga yo le kata na internet bondela bande kwa mama bazangi te nzamba osimba ta mutu moka sunga kobwaka bana te mena bande ko oyo bino pe bozana bana surtout botala ka bano bino bobotite na bana o pe baza bana na bino fu bosunga bango et na batu oyo ba luka bana parmi ba prière aux sala na longoli chapeau pour na peso message o la nango bien na respect na pesa rabino na bande ko nyonso oyo ba luka bana wana problème obota wana problème obotisa secret moko na pesa o lelo yo kama mzamba lobi na somme 68, attendez verset 5. Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans son domaine saint. Donc, tant que nous avons soutenu les orphelins, automatiquement, à commis Zambé. Zambé pas au Tikaote.
so za na poma obota obondeli mingi ana obondeli mingi ba obino kutolango na masanga moko ba secret zali salaka ba don na ba orphelinat na bopito donc na nzambi pendant que opesa loba na arracher moi nanga bien aimé ko bondela ka pamba te prière pamba za sans effet prière za na ba acte bien car Dieu attend aimer le monde qu'il a donné. Donc verbe aimer ko suka ndengo na te ceux qui aimer za na donné te za na effet. Donc tant on linga ba acte il faut ba signe bilemba bolingwe monisama. Alors ba signe na bolingo to conséquence à mot ils ali moko ba conséquence bien sûr ils ali kopesa preuve année Jésus Nzambe apesa ki mwana Jésus pourquoi parce que alingaki mokili loko alinga mokili nde yango apesa ki biso Yesu yo pe linga bana wana poso bota osambeli trop temps ebele zwa kaka ba offrande na yo yaka otika na ba orphelinat Nzambe apesa mwana ne o formule na péché yango na Nzambe pambola. Voilà, merci à Potenzao na moi prédication autre qui n'a évité ce que na dernier mois au pesa la bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde à travers cette visite. Na pesi merci na Nzambe. Merci pe na orphelinat ba mbai biso. Yo muto landa biso na respect na pesa rabino. Na message moko na reçu qui ça m'a avant na pesa message wana. On pesa pe merci na maman Brigitte depuis Liège. Nzamba pambola yo, apambola pe libota na mobimba. Nalikanisi oya osunga. Et je crois surtout aussi awa mikolozo ya to kende lisino orphelinat mususu sala susu arti wana ezali kambo to sala on bala libosote et ape mbala ya sukate to sala salango ata to 10 euros to ya to zele bilete parce que muto asungaka azila zo ba million te. Alors message naza nango pour na orphelinat bandeko bolandi soki esimbi motema na yo olingi yo po ya osunga ko inciter te yaka oya osunga aujourd'hui adresse na bango kokyo le kambala mon orphelinat eza nango likambo ya intérêt ceux qui peut lingo le par apporte Nzao plus 243 89 51 531 obengi okomi ata après tu réponds message na yo okokoma on les numéro ya WhatsApp donc yozanga okomela ngate voilà message non plus ça na bande ko na biso ba congolais. Alors, via ma camonio, bande ko baye ko si prend benga awa na geste ou na profiter de l'occasion ou na le nyonso congolais congolaise au na écran oko silika papa ko silika nanda ko mais jamais ko zwa loi ki benda le modèle susu ko silika jamais ko zwa Yami balé na lingna senga na bino bozwa décision te oyo ko nyoko la kaka ndambu eteni nzoto na yo parce que so nyoko li kongola za na kin yo kongola za na poto yeba ki onyoko li eteni nzoto na yo nana ko linga musapi na ekata na pasi nana ko linga mizo kisai mona mukongo nana ko milinga yemoko atia ba pota na mutu na ye nana ko linga amikata kingo na ye sadi tango nyoko la congolais yo za congolais ozo ko la eteni ya nzoto na yo oko silika lorsque mabe ezali lokola ndeko lokola papa lokola responsable ezalaka bongo mais loko moko ya motu ezali kozwa ba décision te oyo konyoko la ndeko na yo parce que silika ki parce que lingi na mabete tango ozu décision est-ce que sepela passe na e na ndimite ke bini bo sepela na passe na biso bo fongola mitema bolemba biso te na ba conseil bolemba biso te na ba idée na bino mais mingi to finga na kate wana nzamba kontango voilà vous avez message nanga merci beaucoup. Ok, merci. C'est un message très profond de la part des apôtres Nzao. Bien sûr que Ayaki visite na orphelinat, Azaki monté, Azaki accompagné na Rivambala ainsi que na Second. Donc tous on a nos interventions. Il y a Ndegonabiso Mobali Riva Dimbala. Bonjour. Bonjour. Ndegobazola Ndayo, on dirait qu'il y a tout le 100% Jésus. Bamonio na visite il y a artiste comédien accompagné qui na Katia orphelinat la compassion na évité et le connu nous retenir pendant ya mutu ya na visite Ndeko Nzao ayo sala. Donc ya mutu ezwa ki
et ça là c'est un osso parce que ça va ça là bamba boy bon mon a ebelé ba ozo bambongo ba kin ba boîte ba ki ba bar ba ça là ambiance belé mais ba kan sa bana o te ba souffrir bien c'est biso toute ma famille a passé mais biso ba parents biso ba boka biso te ba zo ki biso malé même foufou ou bati to koli mais comment ba acte boy ya passe ma casse surtout tala mwana ya 2 mois 1 mois au bati ki boy donc mwana na pas ko la tia ko molo wa biso et c'est nganini moko 10 francs ko tia maboko yango mwana bana na ba ko la bien donc ça passe voilà ça passe vraiment ko mwana bana boy pe bandi ko msuba na mbongo ba olinga ko sunga bango te ya passe makasi conseil ni ko pesa na bandi ko na bazana ba moyemba bali ko sunga te ba kangi maboko na bango bon en tout cas il y a liboso zala ki kokaba ezalaka don pe kokaba ba fokusa ngo mutu batinda pe mutu mais oyo nzambe asungi oyo atali image oyo amona ba acte o pasteur nza wa sala soki azana ngo soki nzambe apesa bango ebele tokola kela mutu mabete pa mutu na mutu ayibi ndenge alukelaka mbongo ne mutu ayibi ndenge asala mamu na ye mais ko sala ba action boye ata bana na ta ko koto koti maluba bana na ba lobi de ça était vraiment pas bana balobi ki poche na bango eka ukakati nzambe atala bango akotsa bango tina bank abimisa mbongo akotsa na poche ya bato ba osunga bon eza facilité nga na lobaka ki bande kona biso bazali banda makambu ya kosala yango na place que to finga na place que to bundala na place que to loba n'importe quoi et loko eza valeur ya mutuya ya kosunga bana oyo na ba mama ba veuve donc et loko ya porta yango wana. OK, merci. Il est aussi accompagné avec des seconds mon confrère journaliste na évité second to kutope awa to mona kio tant to yaki ko sala visite na orphelinat la compassion ya mutu ya oyo retenir na pour la visite aux animaux. Merci mon confrère Gaël. Donc na CP na bateau nyoso ba otalanga ba bonjour na bango. Donc tozaki awa présent na orphelinat la compassion loko sali bien comme on a l'artiste na acte asali et l'artiste pe bazala bango ebele comme on a coli moko boye o akoki kozongo pe a tiam comme provision mais à se déranger quand même que ça la acte o to moninga na bino ensemble tozaki awa et sali pena mala mingi et puis loko sali pasi eza komona charge oyo orphelinat la compassion eza nango bana baleki tellement ebele bana baza kotanga bana ba bébé bazali donc eza vraiment charge munene oyo bazangi même ba partenaire ya ko soutenir pour na ko soutenir bana oyo to moni ya ba orphelin mais vraiment organisation na bango ezaki très bien eza malam ko encadrer bana ne baza ko encadrer et to moni pe bana quand même tout le monde qui n'est pas bazo mais la bazo déjeuner et tout resenga kaka na bateau emité mamalamu o ba Holanda biso omoni ko sala ba folie na mbongo eza na importante ko soutenir ba œuvre ya boye orphelin eza acte mbongo eza biblique o nzamba bosa na ba o ya été donc et ça li pasi comment na bana ebele na baita oyo baza abandonné oyo bavandaka baza vivre en orphelinat la compassion vraiment bino batambongo bino bato ya partout bokotala biso soki bokocha ba main forte na bino pour soutenir bana ba orphelin oyo vraiment ekozala likanisa malamu et puis bokozala bokocha bokobwaka mbongo na bino te na buzoba et puis mbongo wana tangu bana oyo bakosepela bakosenga merci et nzambe pe na part na ye akozanga te ko soutenir bino c'est ça. Voilà, merci Second. Voilà, c'était là Gallo pour Musgal Neftali, la casquette de la presse congolaise. On dirait que des tout le 100% Jésus, toi qui bongo visiter na orphelinat la compassion, auto accompagné qui pasteur Nzao, azabongo artiste comédien balobi, toi apprécier mon tout temps on ça là ba œuvre ya bien, toi apprécier mon tout temps on ça là ba œuvre ya bien, ya wana to buka na raté. To l'accès makambo eza bien, makambo ezote ezo ko apporter quelque chose na kati ya société. Na éviter pasteur Nzao Voilà, donc je dis merci à Clara depuis les États-Unis, à Fata qui est en Suisse. Voilà, ma compagne qui maman Brigitte, dès qu'on a vu Clara, Nandeko Fata qui Zamba Pambolabino,
tozoko baka na mission na biso elongo na bandeko na nga oyo omoni riva sego kapanga oyo azalaka mpe na souci ya kosunga bato bayaka kaka na ntango ya bapolémique te ye kuda ya alingane polémique te donc félicitation na second et puis pourquoi pas na Gaël yo va bien encore Gaël la casquette de la presse. La casquette de la presse. Donc voilà. Et merci na bana nyonso poto tolinga bino mingi. Les linges sales se lavent en famille. Bolinga te biso to bande ko na bino bande ko na biso alliance moto katango azate. Voilà, merci beaucoup. OK, merci Gallo pour me souvenir. Bye, on se retrouve prochainement na Kokenete na pesa. Merci aussi à maman Anne Kalambay, pasteur Carlos Kalambay, maman Rebecca Kalambay, pasteur Jean-Claude Kalambay, na pesa binombo te ba Eva ko soutenir yango yo. Donc on pesa na moto ebiki ya ko komisa ke pesa na moto ebiki ya ocha liboko na poche te pour ayo bimsa na ba orphelin. Merci, ça n'est fini. Tout le monde l'année prochainement. Bye. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela,